Eta que moi si. Isa elo côté. Soki Amida azaki moi si ajibe ya ndako. Azo bimana kamera na ndenge ya ndako donc azo sala ikobo azo sala ndumba. Wana ndi ngako banga. Etanke moi singa pe na ngana banga. Mais lokola officiellement. Banga chibao yo soye kaka. Ba pesa passe menace ba permettre ba jibe mpiana na limité asala ka Amida jour. Pe na limité jibe asaka bongo abala te atikala bongo. Jibe mpiana. Ngana oyibande. Ya. C'est lié par exemple à suit na e. Te abala te mais je ne pense pas que pourquoi ça mesana qui ba ko suit. Ko suit. Ndinga ti. Ah donc ko suit. Isikalika ba sana ba. Susu na mise mususu kozanga to. To ke no pe kozanga to. Azala pe ya muluba. Azala muluba to ya Kongo. Azala mukongo tu. Ala mukongo. Fali pupa. O respirer kaka. Kenaya tuka kenaya pe babenga mkonza mboka. Ah OK. Tu ya mwana na biso pe mkonza mboka koya. Ah ya. Donc bako na raté. E komi bongo ti mkonza mboka bitena mutala. Ozo reprocher na belité ya kaka. Il faut ma famille lata. Ferre arata suite. Bako raté wana kala arata suite. Si ko faire rigoler l'actualité, faire rigoler ne makambo. Baïke mususu ba obeta na bango au Stade de France. Mais accord Arena 4-4 le 4 avril 2026 boyoka sang. Neyo zaka awa biso beto zaka oyo biso. OK. Ebeba ebuma cette fois-ci ebeba. Mkonza mboka a obebisa pa oyindisa. Omoni na bino olingi se bonga te. Te biso bongsa soute. Bongo na ebeba. Bana mama kulutu to bebisa ebeba. Bongsa soute. Ya ko Arena. Po consigne les ali moko. Consigne les ali moko. Et pas ya ranson. Opération Vanda Nanda. Ba wengeme. Ko kende resomba billet ko ke concerter opération Vanda Nanda. Bazara combien ba wengeme no? Olobi? Ba wengeme bazara combien? So kati makila faire rigola. Nga to convaincre nga ata bana bala nzala 1500 jours. Ato yena 10 millions. Lokwa sina simbango isa ya yo. Na zaka gulwa. Et non pour faire apesa ngambongo. Na za gulwa na lingaka faire rigola. Bana na pe baza ba gauloise, na ba gaulo. Kuna musique ça maka ya faire. Tu vanda ka wi concert ya Adidas. Na oyebisa yo namona ya na concert akopupola na komi golwanga bien yo kan ba prière na nzamba miki. Oh. Mon premier fils aza ngambo wala eliso na tsenze mba faire adoration tata lungola mwana na ngambo wana. Ba ya ko bebisela nga mwana. Ba bebisela ndeni. Ba bebisela ba. Ba ya ko bebisela nga mwana longola ya kende kote ba noko bazala ba un bon noko. Na ninga lata kana bon tonton ça va. Alongo epeti. Lelo sotali. Donc pour on dire délivrance pena ko mwana longo na ngambo ya. Mwana longo wangila komi golwa. Fais-moi poto, le quoi pas aller na maman ni na poto wa bengisi mais na miso azolela na poto. On a Lisa. Akolela pourquoi? On a Lisa. Akolela pona ni. On a Lisa. Ngana oyeba ndenge ni. So on est bien, c'est yé. Azolela pona nini? Bato ya tsaki motema. Bato ya bane ko fingela bato. Ba saboter. Avec 5e génération. Ferré ozo placer na niveau ni. Numéro 1. Numéro 2 nani? Ferré. Numéro 1 nani? Ferré. Numéro 2 Ferré. Numéro 3 Ferré, 4 Ferré, 5 Ferré, 6e maestro. En tout cas bolimbisa ngai eza bandeko ba grand frère na nga mususu sala na ba musala moko ba benga kinga ba opi balinga nga ba solena nga na privé yango na yena bolimbisi na etando tana sengi pardon na TV eza tina tena tanga ba kombo mais bato bozo pataka toza ba ranking toza sous na ranking te na sina limbisaki parce que tous les rankings tous les problèmes tozo tika yango na année 2025 quand linga no ezoleka boye allez année 2025 2026 pardon tozongeli toujours colonisation mbote mingi na bayimboka esika opinion so bozotala émission na bino awa biso sur Miss Girl Télévision
ezali ngai esengo ya koyeba ete bozotala biso partout en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, partout au bolingaka émission oyo awa biso tika na ebisa na bino bo choisir adresse ya malamu Miss Girl Télévision, bo aimer, bo commenter, bo partager et surtout bo s'abonner. Eza lolenge na bino ya ko soutenir biso pour que toi avancer de jour au jour ndenge tozo sala yango kitoko pe ezo sala ba yike bien pour eza défense ya drapeau. Premièrement, nous disons un grand merci à les très haut parce qu'il y a pas à protéger biso à battre les biso ou ta janvier to moni décembre et puis aussi d'ici année na kimia nyonso le kumu ezongela tata pambate yende mo bateli. Merci l'équipe technique nangai to tambola ki ou ta janvier to mi décembre eza facilité parce que ba mabala coûte ça ba 2-3 mois avant. Mais GSM Production, tous toujours ensemble, malgré mes kakata, nos compréhensions, n'a pas sonné à battre Angola, mais ça marche toujours. Équipe on a rabouillé baka, ceux qui ont loin la GSM, pour tourner ma lame. Yenda sala qui m'a bé, to patrouille GSM da sala qui m'a bé. Parce que bofunda ramini raison, boye baraté skali kamboye bandaki. Bota la kangai, bota makambozo le kana simanangai te. Na pesi na ba yike nyonso. Merci pour tout le bino année mobimba 365 jours. Ils allaient vraiment ba jour rebellé. Tous allaient pena moi ba désentendement tout quatre na biso. Mais boyo kani ezali. Ngai na sina limbisaki mikolo na zona mo ba adoration. Na sina limbisaki na ebité soki na ngambo na bino pe bolimbisaki. Bolimbisa artiste et des autres pena ba biloko mosusu ata Yesu ye moko na tempelo tongo ba komisaki ndako ya tata esika ya koteka asilika ki apanzaki bato eza normal moko pe Miss Girl na kimomoto ekoki pe kosala na tuti sami epesinga pe kana na ye pe na ba gisement moko boye agressive. En tout cas bolimbisa ngai eza ba ndeko ba grand frère na nga mosusu osala na ba musala moko ba bengaki nga ba ope balingaka nga basole na nga na privé yango na ye na bolimbisi na etando tana sengi pardon na TV. Ezati na tena tanga ba combo mais bato bozo ka toza ba ranking toza sous na ranking te na si la limbisaki parce que tous les rankings tous les problèmes tozo tika yango na année 2025 quand ninga no ezoleka boye allez année 2025 2026 pardon tozo ngeli toujours colonisation beaucoup bunda na ngai te beaucoup bunda kaka na musala na ngai il y a des fois na lobaka maloba mo pour motiver biso to sala ndé musala que le meilleur gagne. Bonne chance, bonne fête et puis meilleur vie na batutu. On est toujours ensemble. Naza na plateau au ngai mon côté, lelo naza na guichet landamo. C'est-à-dire yende torosola nae mo actualité ya koloba eza tellement ébélé torosola na guichet sur les rumeurs. Nungu ezoleka sur les réseaux pour na mariage ya Soraya Piana. Moi na JB Piana. Donc par rapport ndenge nini bakutani ndenge ni bapesi mbote boyebi o bozolo banga na kosela binote yango to sola na gishela ndambu to sola na gishela ndambu accord arena po yazaka gauloise ya ko défendre faire gola na ndenge na ye to sola ngo bien et puis yazo assumir ki gauloise na ye ezapena ya soumis quoi ya sala mo ya robata mate wote yaza chroniqueuse ou ata za journaliste moko boy. Après sa phase, il y a sa position. Il y a Ferregola ou rien. C'est-à-dire toutes les informations sur Ferregola, on va parler avec Guichet Landamo. Messieurs et dames, vous êtes à la biso partout. Tikane Bissanabaïke, c'est l'artiste Prophète Blanche. Mogumba Melina Tata, Ndiazope Sanabaïke, rendez-vous le 31 décembre, na Junior Amorim. C'est-à-dire le 31 décembre, Kandan de Rosana Junior à Morim. C'est-à-dire, affiche Yamwana, merci les réalisateurs extraordinaires, tout montré. Si Jandonga, la Mobala Moulaï, Ratara prise. C'est-à-dire, merci pour la affiche Wana. C'est-à-dire, le 31, dans notre pays, ça n'a pas eu que Nyonso Balingara, Miss Girl artiste, l'homme de Arabiso. Tokutana, et Paya Junior à Morim, avec les prophètes Blanche, Yesu, Katsnaba, Guichet Landam. Bonsoir. Bonsoir, cordon. On a bien un peu cordon. Georges Simba. Toujours. Merci Namabanga. Ah, merci. Tu bois quand même trop. Nalinga ko bois ko mingi na sibela katang luwa baike.
C'est-à-dire, il y a ma bé, to bois kaka, il y a ma lamunde, to zouaka. Ok. Pour bien commencer cette émission, Guichet Landa, on a un concert dans pour ça l'analyse. On a un gauloise. Et puis tout cela par rapport, il y a Marambouya, Papa Hervé Ferregola. Bon, d'abord santé dans Gambunao. T'es santé vraiment, ils sont malades. Malgré tout, il y a qui après le matin, moi, bah ma cour, je suis battu, ça m'a fait ça, moi ma cour, mais ça là qui passe, mais maintenant ça va. Ma colomine, il y a rhumatisme, il y a oh, nous avons fait ça. Ah, mais il y a le gâteau. Ah. Il y a la maticité. Papa. Tout est ponché. On a participé Donatan sa boutique. Il y a pas le gâteau. Non, mais c'est moi, il y a un bail pour moi. La lettre du PD tomate. Bazotonga bino trop. Papa sakutunga. Ya solo. Banda na kula vraiment. Ye ba vraiment tena tuna mama na ngata na zaina bongo. Mama poni suna kubi na mama tanga bisika mubi. Batu batonga tunga ngakandi na butula. Na buta ndenge. Ah bon? Ça pas comme les autres. OK. Même dans la famille na ngaso to tanda bisonyo so comprendre que a guichet. Barubaka bayo kayo na même kasba kutone na ngoti. On a déjà parabèche na ngambu na yo. Namoni à chaque fois ozo ko se traiter bien en fait. Hey, voilà cap. Wana jamais si là. Maman na bisu pauvre maman na nga Lutumba Maria. Andai ko mi benga Marie Lutumba Nzoto ya Gombe. Nzoto ya Gombe. Andai ko mi benga bodo anitika vide te donc ngapi na baki kalele ko babandile 60 to ana bi. Ah bon? Car quelques déjà na Ye lowezaki maman loweza pe son âme maman la biso. Lowezaki nzoto ya Gombe. Yosko za kana ngola. Nzoto ya Mayanga. Te ya Mayanga te Paris na Paris. Ah bon? Très bien, ça commence bien. C'est l'émission Awa Bisso. Awa Soro Lingoya. Vous allez nous préciser. Soit pena moi attends tout ça les programmes. Bon ça display. Bilamba ya kolata. Oya koyeba penini ya koya kolobao. Ah etala maramingi. Vraiment na zebi sayo. Ba 30 000 abonnés yo so mona. Na zebi sayo. Soki mutu mususu nda bwaki ekozana makelele te. Soki ezaka Miss Gende yango likambo. Awa Bisso, on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe. Dès le conscience abaïke et zoni la place, va comprendre qu'ils a Bisso. Vraiment. D'abord, pour commencer, Nangena présenter mes condoléances, tout est peut-être oncle. Merci vraiment, merci. Batumsusu, na Bisso babantu, surtout minimi na Katangola. Ah, ceux qui m'ont koufeli noko, to koufeli tata mwasi, to papa leki. Mon alora les titi to tia. OK. Noko des choses au mon maman. Voilà. C'est-à-dire le quoi maman tika biso noko to tika biso biso to yiko le lisayo etake bubungisa kipena moto aza. En tout cas mes condoléances, encore courage. Couper ça ba merci te na mona ki yo kati musala ukanganda kubuyi ko ya kovandela ngawana eza facilité. Bato ndenge na mona ki bomoko surtout Nadia Junior mwana wana suka marka kinga 4 siku ekomi 10. Ah bon? Bakisi ba pourcentage Nadia Junior. Bakisi moi ba pourcentage bon. Merci na Donatan Senazaki na ye mercredi 4h. Akenda kwa kila la mukie jeudi lisusu azongenga en tout cas. Ça mona yi presque ba te bile wana. Bon moko ezalaki wana président fondé na mbunda. Fondé mbunda zalaki vraiment je t'ai surpris na mona fondé. Azana yi fondé ka to mona kame na kamwa ki ko mona yi ayipe na matanga to. Ba camarade ba journaliste ba confrère ba concert na ba zalaki. Na mona yi kayo. Korno nanga. Oh, ya solo. Na mona yi kayo. Oh, désolé. Mais na ngambu ya ba journaliste oyo ba sala moi coin pour tozana moi coin mo to sala ba benga ngo les sages de la presse ngambu wana en tout cas journa na zwa moi enveloppe mo mo bondo pesa nga kimia ba quand même ba yaki ndambu musu ba zena réunion mais transférence c'est ça moi qui na minute wana donc yango ba bengi bango les sages de la presse. Merci na. Donc kuna so za sage te ozala te. Te kuna ba boya moi mbutu. Vraiment, merci. Alors, ma toute première question est la question Oyo, et ça la moi nous sur les réseaux à propos il y a mariage à Soraya Piana et Sangisaki vraiment autorité belé parce que papa na ya star moi na pia Roma star ma banga mambo belé
c'est-à-dire ba influent ba autorité ya mboka nde bazalaki na fête wana. Alors ba internaute oyo comme nungu to rimer les que et surprendre bango comment on a JB Piana papa chéri moto pamba et papa biologique ya Soraya Piana na son excellence Vital Kamerhe le pacificateur oyazali bongo mobali ya maman Amida Chati yo etake mwasi selon les analyses na oyo moni wana. Est-ce que par rapport ndenge makamoni kendele yaki et que vous avez possible soit ndenge basanga to bapesani mbote wana Bill na dame na papa Vital Kamerhe est-ce que ça mabe to ezali malamu? Bon pona nga na moni yango vraiment mabeti JB Piana moto pamba aza papa ya basuraya. OK. Abokola ki bana na ye libala esimba kite akabwana ki mama Mida akene ko bala Kamerhe. Na mwata mukie Kamerhe afanda na bana wana. Babenga ki pe papa. OK. Na si babenga ki papa po tout mona kite mais te mobali ya mama aza papa. Voilà. Et pourquoi pas papa Kamerhe azanga na mariage na koko zanga te fazala. Po aza net deuxième père na bango après papa leki pas za wana kwa mobali ya mama na bango. Zolanda. Baike balobi pe mingi bamusu balobi te eza po bango baza bato na mbongo bato na misolo kimbanda ezaka na babola menga na répondre bango non eza pe na babola mususu po pe bana compréhension ki mwasi wana azaki yanga tobuti na ye bakomi na mobali mususu eza pe na ntina kosala binemite okoza na bino mpe binemite. OK. So yo boyaki mwasi elobaki te kende yo boyaki libela tula il faut mobali mususu akozwa ye mobali na soka zwi akomi na ye esika moko abali ye carrément bana no bakomi bana na ye vraiment bana na yo bakokoma bana na ye e na limite papa Kamerhe soki avandi na basuraya na bandeko na bango mosusu akonyokola bango mpo baza bana ya mwasi na ye soso olingi mpe maki nga vraiment nazomona ngo eloko apasi place wana eloko apasi place wana eza te. Alors côté ndeti ya Amida lokola mwasi michano nesika siko ya Amida Chati komona ex na yo na mobali na yo actuel bapesani mbote et puis bazo seka eza danger te na ngambo na yo etake mwasi isa eloko te soki Amida azaki mwasi ya JB ya ndako azobima na Kamerhe na ndenge ya ndako donc azosala ekobo azosala kindumba wana nde onga kobanga etanke mwasi nga pe na ngana banga mais lokola officiellement nga banga Chibao yozoye kaka abali mpe mwa mingi Chibao yozoye kaka tilelo te kasi na tango wana ndenge oza mwasi ne ya ndako wana nde alingaki abanga bato mibale bakomosula bakolinga nga mpe buli mais na kaya mama Amida abalaki kaka Kamerhe te azalaki na Didi Kinwani bamibali misusu mpe bayaki nsima ye suka na Kamerhe donc soki JB bapesa ye mbote na Kamerhe d'autre part eza nango eloko te mpo na nga mpe ya naomona yango donc nayoki ni chaud ni froid donc bazaka bato mibale oyo papa oyo azalaki liboso oyo papa oyo aye na nsima c'est tout. balobaka papa te oyo aboti papa mosusu mpe abokolaka azalaka papa papa mosusu bairresponsable bazali na ka ya JB te mpo JB abokola ye bana neti bakoli bapère irresponsable baza mpenza aboti mais moto mosusu azwi les charges bango bayaka kaka mokolo ya libala baza mpenza namona ye père ya moyen atanga kombo eza te camarade na nga osepela te tout à fait mobali neti aza bana ne irresponsable bana bakendaka kuna mpe bango desa transport mais jour mwana balaki il faut mona komilakisa nga père motema pe ya camarade nange esukaki mais atiaka na se tant toyebisi eza feti bade famille ezawa tia na se avi na kobengani amte tika aza tata mwana donc bapapa ya lolenge wana nde bapesaka mpasi mais neti bapere neti baJB Piana na ndimi te asalelaka Amida jour mpe na ndimi te JB azalaka bongo abala te atikala bongo JB Piana nga na oyeba nde senge ye mpe aza na bakosui na ye te abala te mais je ne pense pas que bokasi amesanaki bakosui Kosui. Ndinga ti. Ah, donc Kosui. Isikalika bazana ba. Banate quoi. Banate. Babena mo ba Kosui. Moto kufaka. Voyez des ans moi mingi yao. Vraiment. C'est-à-dire nakana yo. Rose la peut être victime ya maramu ya bongo.
tata bana irresponsable et puis jour ya libala et comme il faut à la to na bana kanati na bana tata bana bana père ko père yem ta ngamta zui charge te wala père pinza. Ah bon? Je te salue papa et maki amuya di mobala pembe makasa kota ngongiti ntamaitsa nga avion atinda nga Chine Dubai wapi o tata na ngatinda ngati respect. Bon, merci beaucoup Guichet Landamu. Là c'est la presse. Siko opposition ya artiste musicien oyo baboya igoya libala ya Mama Amida Chati. Tant que le la ranson basa moi ebele baboya igoya libala baboya pe ko beta pe par rapport à une relation avec Kendele Yaki. Lelo Siko loko la Vital Kamere. Son excellence, le pacificateur. Après ça, ni bras droit, na frère naïe, ndero naïe. Parce que Babi, il faut qu'on respecte mon toit avant. Pour y avoir des éléments danger. Voilà, y a yebi. Les lois, le roi va ça ni mots, bon, va soigner na bango. Il y a plus rien. Il y a rien noté. Papa yabana. Et puis voilà. Na mobali ya maman. Na mobali ya maman. Alors, position ya artiste oyo. Bakotaki mwa likambo ngo na vuluba. Position na bango roza ndeni na minute. Te, pardon, bakotaki likambo. Bayokisi bango soni, basimbisi bango touche. Te, na tango bolingo eza na esika, bayike musuba ndima ba simba touche. OK. Na titozana oboye, toujours travailler ensemble. Na ndimi to linga mabemo ekomela nga bien mabeko malanga mono na permettre te. Peut-être bayiki o bayaki ko beta te na mariage ya Mama Amida bayuka ki mawa ya JB pour pas sizaki na no recente pas sizaki na mwasika yango na ba supporta kité pour izaki na ba couple na couple lokola we ranson o biso to benga ba kulutu na couple ya JB Mpiana bazalaki vraiment ba couple moko ya basanga ki vraiment bazaki donc bazaki famille. Si on a mon aki moi si ou ya camarade ya moi si nanga baboya ni na moninga nanga attaque tozana barandu akimba na mbali sunga na ya ne beta na woni za ko baksa ranking basaki bien ne ba beta kite même les logibe ba pesa ni bote na caméra izaki pe caméra était mbali Amida balaki izaki mon vieux Didi Kinwani yango wana nde ekena mo mabete oyo azumbote eza caméra mais na période ya Didi Kinwani mbote pesa makite donc il a essayé basala ki bien bakene na mo bien très bien parce que comme on a président de la République azawana pe parce que l'autorité bazaki tellement belle ndeti Fachi Beton président Félix Tshisekedi azaki pe wana na Mama Denise balataki pe uniforme parce que moi je voudrais savoir ndenge président lataka uniforme na Mama Denise balandaki Mama Amida lokola camarade ya mwasi ya président de la République soit président de la République alandaki camarade na Vital Kamere ou soit alandaki JB Mpiana zaki mungambo ya JB Mpiana lokola frère nae pe mutu nae ya Kasai te ngana moni alandaki JB Mpiana pona mutu ya Kasai alandaki JB pona mutu ya Kasai donc ngape na lobi soki mwana ya kulutu pe kuna sa mariage babenga mutunza mboka totala soka oya alati pe uniforme nenga alati e kusala sengo mingi soka alati te tribalisme alati pe uniforme ndenge mariage ya exaucé ou te koleka awa to mona ki te ayaki te aye na mariage ya JB pe na pe balati uniforme ba ona mama wa alandi ndeko na ba muluba non soka la ne kameyo la di masano na matanga ya alati uniforme te yo kakala na uniforme ezwaka alani JB Mpiana baluba bazala mwa compliqué bolimbisanga baluba tolinga bino mingi mawa muluba moyi azawa Nadia Junior ma petite te sali bozala mwa compliqué na tribalisme baluba bazala mwa compliqué yango tobi mukonza mboka muko ba pesa pe invitation mususu na mission mususu kozanga to ok non pe kozanga to azala pe ya muluba azala muluba azala mukongo azala mukongo tu ala mukongo ou ça que la mariage peut-être il y a Didi Stone surtout il y a Didi Stone moi la Kofi il a fallu poupa basa belé Keina moi ya Ferrigo là
Au segisi na régie en tout cas bino ba gauloise ba gaulois pour ça tribal. Mais bon télé na bande ko na biso ka kasai pour na tribalisme vraiment. Na respirer kak na pilo hotel. Na tango na lobi mwana ya fali pupa. O respirer kak. Kenaya Kenaya tura kenaya pe babenga mkonza mboka. Ah OK. Tu ya mwana na biso pe mkonza mboka koya. Ah ya. Donc on a raté. Et comme bon ti mkonza mboka bitena mutala kati. Ozo reprocher na belité ya kaka. Il faut la famille lata. Pour yo ça pour na batu nyonso. Oza pour na biso nyonso. Vraiment. Ozo reprocher bande ko na biso Kasai na nini? Pour le Balouba bazar moi très compliqué. Bazar compliqué. Balouba lelo na moi Balouba on peut changer. Ah bon? Balouba pe mwindu ba community ba Nadia Junior, Balouba mwindu moi Balouba moko moi ndenge. Balouba mingo yebi ya pembe. Pembe choko na yebi ya mwindu. Tenga mo banda disco fianga ke na mwindu. Ah bon? Na za mwindu ba te. Tuna ta dinanga na za mwindu ba to. Ba disconfier à muluba mais na muluba te donc ba justifier ba plus na ba pembe na pembe pe bazara na ba tribalisme donc baluba ba kana makam na bango ya bango oyo kana kuma oyo kana nani oyo mwatanabi akuma pe usala mwa balulendo na marque na ye bwa mwa ba jeto mkunza mboka so azanona bango non mwatanabi ochango moi pourquoi na yebi tenga na boka ka benga yo. Merci beaucoup. Alors, tous les côtés on les actualités, c'est une émission qui n'a pas bon. Faut moi pour ce que ça là, moi animation et surtout que nous avons guichet là-dedans. Pour ce que ça médicament. Pour supporter du saut. Na c'est quand on a mis bomba ma. Ah. Obi. Na c'est quand on a mis bomba ma. Ah bon. Merci guichet là-dedans. Vraiment. Accord Arena avec Jésus des Nuances, Ferregola. Balobi moi l'enterrisa côté avant ya babier et kendeni na lobi baike bo fungola miso maso na zwaka maso na loba ya baike bo fungola miso botika biloko na bo loba wana boyebi ke Ferregola ba soldat za ba copie na ye accord Arena wana ndenge obetamo boko kamoti boko kamwa Jésus ni sa obeta wana ninga fou Ferre arata asuti. Bako raté wana kala arata asuti. Siko Ferregola actualité Ferregola ne makambo. Baike mususu bako beta na bango au Stade de France. Mais accord Arena 4-4 le 4 avril 2026 bokoyoka sang. Ils ont sir cordon bokoyoka sang. Ils ont biso code 16 bébé ou ma biso cette fois-ci ebeba. Bokoyoka sang. Ah bon? Non, mais ça vient. On a Jésus des Nuances. Bah, vente ça va billet, ça va? Très bien. Au lobby? Très bien. Bah, vente ça va billet, très. Bah, tu vas au son, bah, billet, on va au sa film. Il y a biso bomba marati. Il y a biso na côté ka ba billet. Na nyonso et bomba marati. Et qui n'a pas na bongo zate bote qui va billet bobi au 16 soldats mais bah, tu sais que bote que les billets, bah, moniti. Nombre de billets te ka mito moniti. Mais biso ndenge te kamelaka ndenge silelaka bomona so peto sai soda to banili susu accord Arena bondi ma soda ya falite soda ya fali pour pas bondi mongote na hibite na sokota mo ba duti deuxième date début makia natala hibite Stade de France. Ah bon? Ouais. Tout ça totala kama kamule nini bolega soma bon biso to ebite to tala kaka to tala ka ndenge ke soldat tibeta bitu muna biso clarté to yoki kaka soldat tibeta mais clair o bagulo balakisaka pembe tout monia monte. Alors on avance tout doucement babier vente babier ce qui n'ont bien et tout bien pambaté très bien bien pambaté bien pambe zo peser vente babier et qui est très bien merci beaucoup. Félicitations et pas bagolo. Nangola to baradage mo ta fala ta faze. Eza raté ke bolobaka. Biso to lobaka pamba te cordon yo moko yebi. Bagolo ba lobaka pamba te pe maya bangolo eninga na pamba te. Oyo biso. Ndeyo zaka awa biso beto zaka oyo biso. Ah OK. Ebeba ebuma cette fois-ci ebeba.
mokonza mboka aobebisa pe oyindisa omoni bino bolingi so ebonga te te biso bongisa su te bokomaka na ebeba bana makulutu tobebisa ti ebeba bongisa su te mais apparemment na ba rumeur ozo te pa baike moi na kosela baike makamute baike ne ya fort baike alors vous commentez vous aimez vous partager émission boyangolaise la alors donc et ça va tout bien on va moi ça défense à drapeau vraiment au lieu que au luko combattre nga luko sala lenga no sala partager kaka la défense à drapeau tout ça ya ndenge ah oui au bandi pe kotala baninga pe pe somo maye kotala kanaka ngala tala baninga bino pe kotala biso kotala rapeti ndeto osala ngo bien boye bozi o bomoni bogozwa et ça bien alors affaire ya code 16 et beba kaka mais affaire pe toza nango ya réconciliation. Apparemment, c'est comme si Vanté qui n'a l'enterre, c'est le scram. Il y a un projet, moi, il y a bien. J'espère qu'à partir de la répétition, c'est le lieu qui est revisité, pas pervé. Tant que ce soit là, il n'y a pas pervé. Peut-être décision n'est pas pervé, ton idée n'est pas pervé. Et ça qu'il faut mettre, bacha balnasi, mettre fin à la rumeur, à la polémique. C'est-à-dire bah soigner na vie na bango na simba na kulutu wana yo mutu folo bango te kaya na yo bisoti c'est-à-dire bah soigner na kulutu voilà na we ranson na sisi la na kulutu pour que bah mettre fin na ba rancune o c'est-à-dire affaire na ya réconciliation côté ba mélomane c'est-à-dire bah na wenge en général ba to ba linga rapé we ranson wenge et tout balobi ce qui ferait à se réconcilier na où est ranson ça dit il faut ça après concert et accord arena pour concilier les aliments et pas où est ranson opération vanda nanda ba wengemen ko kende resomba billet ko concerter opération vanda nanda bazara combien ba wengemen olobi ba wengemen bazara combien ba wengemen baza combien baza belé belé pena oyo yebe belé oui te baza sumi ba fana jibe na ba fana te bo ba fana jibe baza oyo ya jibe ba oya omoni biso ba gulwa omoni biso ba gulwa tozaka na somo ya mututi po batunde ba yaka po ba diembela ba gulwa biso to diembela batute net ba wengemen combien de wengemen ou bakosomba billet et ça lata moi 20 places ba fan nyonso ba golwa biso do ba l'autre là te o ba to efanjo ba sangani na ba spirituel o ba te biso ko peneza la te biso to ba golwa to tonsa sal biso moko ba golwa ba tonsa sal biso mo tala omoni elo moko ba to boya na banka po ba mutu makasi OK nga na nga ko toucher ba tuté na nga pe ko toucher ba leader ya bamboka mususu te bamboka ça veut dire nati ferigola mokonza mboka na ngambo na biso ba konzi mususu ya bamboka na bango donc nati ba wangi yo ba spirituel ba konzi na bango na ngako toucher te mais ba spirituel nazalaki na marakana na moni anniversaire ya mokonza ba wangi yo isala nga passe obina leki etant que mwana mboka tout le monde a un babylon, c'est tant que moi n'en boka n'a passe. Comment va resaka na mokonzi na bango cordon anniversaire ya tata ya ba wangi leleki mutu moka ya olobela wangi la moko ke biso to pesa ki makambo tala anniversaire père mona ki bango te niya zéro marakana katikati tunditi bate quelques mesa bata munoko baza ba wangi yo baza munoko bacha be instrument yani musique marakana karati si ko comparer na anniversaire ya Ferigola na New Arena comparer ka anniversaire ya Ferigola ngas ko pana na baki ki ba fani ya ba wangila baza muti ya mabi balinga tata ba muti bakosaki poso bolinga ka père na bino anniversaire ndambu bongo ya muti ngalo bila ba leader musute ngalo bila ka Ferigola wana peut-être monoko betili ba
nga fait rigola ou rien bana le tim ko yeso ya fait rigola so kati makila fait rigola nga to convaincre nga ata bana bala nzala 1500 jours ato yena 10 millions lokwa sina simbango isa ya yo na zaka gulwa et non pour faire appeler ça ngambongo naza gulwa na lingaka fait rigola bana na baza ba gulwa na ba gulwa kuna musique ça maka ya ferti kuna ndako bana na neve kutu événement na muke à Santa musique abi vous mettez faire rigola na parler mon faire rigola ou rien nzambe si apesi yo koko nga za ba kokoti parce que ba koko non pe ba gulwa na ba gulwas oui père na bango mutatinda akoma gulwa te je te salue mon premier fils Mutoyambo Marcel Elvis double K ona mwana nga libusu nga na za vo ba black tea nga pena na avo na 3 koko Enzo Evan et William nga na koko fancy ba koko na bazana poto bala misatu papa na bango akina concert na bango betaka kuna akena epe bien nga na ndaise yaya kozala gulu ezelengi tuvanda ka wi concert ya Adidas na oyebisa yo namona ya na concert akopupola na komi golwanga bien yo kan ba prière na nzamba miki oh mon premier fils aza ngambo wala de obande ko chompe na losambo ke mona na yo abomona motema toi ba adoration kuna te ba adoration ça ma ko ça penze mba faire ofuka mpo sambe tata yuki wala Jésus de nuance bonde na tata yuki nana camarade na mona Congo aza manager na nga je te sali trésor konzo artiste comédien manager na para ki sasa yebisa mère na moni ba photo matanga mina ka banzembo fenga bu yobinga zakana matanga ikundami to pesa merci ba nkolo mon Jésus de nia ça mwana nzambe te mwana nzambe musique so la no bana ba TikTok au mona ba contre te je suis tombé ani putu oyoka matanga ezoleka cercle ezoleka na okosa te so okoti na TikTok na ngobeti la gisela na mo femme dimeto au mona. Ah bon? C'est que bolika ya oncle puis na oncle na ngamo nzimbo afiri qui est bien famille kutu ba lobite pour Gauloise toucher te voilà ba mewe toucher te alors Zaelengi moninga base de guerrier de faire la Sikoyo pour passer na sujet oyo moko ya ba prière na yo izalaka mwana bongo la mutema akuma alongo na ngambo ya ba akoma gulwa na akosa te na yebiso azaka na ngambo nini ngambo religion ezaka nini wangi azaka wangi do lo sambo ya mamesali nde liso na tsenze mba fera adoration tata lungola mwana na ngambo wana ba ya kobebisela nga mwana ba bebisela ndeni ba bebisela ba ya kobebisela nga mwana longola ya kende kote ba noko bazala ba un bon noko na ninga lata kana bon tonton sava alongo epete lelo sotali to pona on délivrance pena ko mwana longo na ngambo ya mwana longo wangila komi golwa maman na délivrance au fêter la mobe était na fêta te mais na sepela kaka ah bon na sepela ko fêter na kaka na ndo bonne na pesi nzambe merci c'est moi na longo wangi ya komi golwa pa yoki ba losambo na yoki ba losambo na nga ba nzembo ya ono ko tindele ba nzembo mo ba challenge ko tindela tinele le bise mo motema akota concert cria yoki Jésus de Nias ko yemba aganga ina komi vidéo na zakordon nzembo nini ya faire oyo chaka comme adoration pour bondela nzambe na nzembo mo affaire na ba DJ ba tumeso comprena assurance mama na cha assurance opesinga nazwi mobali ya kobalanga malobolo belinga na litoi on est même on a dimension à l'ensemble maman la prière merci donc bagouloise bakidira bongo na leader na bango ça fait plaisir mais la poison so yoki mabe mais la poison donc so siki motema mais la poison ponga na te ya rabatu bakumisa ba leader na bango nga na boya kati ya ka sala analyse so tango yo oye penza olati otie parfait na yo nga lati robe ya Zara na parfait Zara na lati bout ya Zara na makolo na ye awa fana sa promotion a faire na ye le leader mususu nga na sala rapport batu ba bongo la mitema
ba bongo la mitema ba comprendre que ba donc baya pas Yesu c'est comme ça ba Yesu ba comprendre tatozana na chroniqueuse mona mboka oyo chroniqueuse wana sidisa kufinga feri nazo yebisa yo na suka motema mais aza mutu moto yeba na ye mwa kala tanga bana osala pe ba théâtre bana ya sampe na salon de coiffure na ngana kasenda nzamba pamboli akende kisasa kuna kota wangila azupe mwa poto lokwa pe azane na mama ni na poto wa bengisi mais na miso azolela na poto wana liza akolela pourquoi wana liza akolela pona nini wana liza ngana oyeba ndenge nini soko yebi seke ye azolela pona nini bato ya tsaki motema bato ya bane ko fingela bato basaboti abengaka biro bayambaki te yango ni ngande na zabu nga Guichel Ndam la tigresse de la presse mama ya livre sacré na koya ko finga leader moko te pona Ferigola. OK so na ye na luba na sala nde bato babongola mitema ba wangi yo baza mitema akumisa ne leader te yaka nona bagolwa pa oyo aka mama ko mukumisa samba tinda ozola ba spirituel yo bazaka na bon pe mingi te yaka nona ngamba bagolwa so moni oyate tikala ko kumisa leader na yo loenda ko te parfois la ti chemise ba kitoko oye o faire amela soki nini mazo ata ko kumisa leader na yo te kumisa leader na yo tanga komba leader na yo sala promotion leader yo ye ko bado finga fer tanga yo finga fer ozo la musa kombo ya fer ozo boma komba leader na yo ah bon ba bomo na mitema lelo oyo eza moko ba dernière question nanga évangélisation évangile oyo ye nango lelo na plateau ya awa biso eza ke ba bongo la motema balonga bisika bazali ba ye pa ya Jésus au moins ba benga ngoni évangile selon moto na moto. OK. Bagolwa. Très bien, Guichel Ndam. Quand on parle de Ferigola, Fally Ipupa, héritier Watanabe, Fabregas Maestro, Bamissi à 5e génération. 5e génération. Ferré, aux autres placés na niveau ni. Numéro 1. Numéro 2 nani? Ferré. Numéro 1 nani? Ferré. Numéro 2? Ferré. Numéro 3 Ferré. 4 Ferré. 5 Ferré. 6e Maestro. Déjà, on va aller activer car Ebeba. Ebeba. Ferré, numéro 1. Numéro 2 Ferré. Numéro 3 Ferré. 4 Ferré. 5 Ferré. 6e Maestro. Fabregas. Ah bon? Maestro s'est retrouvé dans la 6e place, pourquoi? T'es biso linga kiti. Ya linga mukonza mboka biso so linga mukonza mboka za na problème te. Basta ko yina mukonza mboka biso pe mandoki yi. Ya linga mukonza mboka. Pomba Niance alinga pi mukonza mboka. Na Yesu. Donc pour ton information, le rôle Beli Fabregas Maestro, ils ont un animateur Nemo Boy Shomi Nangwe. Na minute azana ngambu ya héritier Watanabe. Moi, au départ, les musiciens, ça m'a trop peur Fabregas. Ça peut être par rapport aux influenceuses, aux journalistes, tu peux avoir des informations sur ça. Pona ngaso na zaiki ndingu na koki na mboka po bato yo finga lelo olungwe pa Ferigola zo kende pa na bango webini ne ebete mama fingo ya finga banso bazongisa ngwebe e neutraliser ke na ndako wa mère na sala bu po no rebe fa na pekiso na pe ko conseil de po total baso kindule baso na pondu baso la bo nani na pondu ah Chaka Chou. Nani? Chaka Chou. Chaka Chou on est là sur des chines. Il y a des zani. Les zanga mwamba. Donc Isaka qui montait Mamabe que tu disais à départ à musicien pas français. Isaka montait Mamabe na ko au sala on va perdre mon pe sala magati. Wenge pe pantana na volonté na bango motin. Ya batuma monter Mamabe sosi ba telemi ba osape ba mbongo manger.
est-ce que vous avez la fabrication vous avez hérité watana bindi azo panza orchestre fabrication via baguette bana batamita mabe na Congo bayebana ba misia mitema mabe pe o faux esprit musuku bato vana nda uni bakota ta en chambre na été ni na salon ba lekate ba témoignant ba misia faux esprit mais faire na moni lobby bala faire na kata bala bato okanga na photo na papa mais na comprendre te c'est un peu moins polémique faire rigola na ba jeune oyo ba jeune na bala et puis bagolo mususu ka bagolo mususu ba sepelité comment na niveau na wana copie na ba sepelité na lo ba kosi to sepeli o ba sepelité o to sepeli penza niveau ya fait les grand star azanga batute grand star azapela ba fan ya ba shege so ko mokima bango moi te bango pe ba yoka souci to kumisa ya kima so faire été on a mais que ba na ba nzemo na bango yipa zo bina est-ce que ça c'est ngoté yo mo fundo talo na ba shege ba kumisa ngana balabala donc net balabala na kongwizana bana balabala ba kumisa na balabala za faire balabala eza ozoka te mikolo okufa na ngai eloko ebini mikolo pa bana balabala okufa na ngai ah bon ebimi na balabala. Voilà, nous sommes vraiment à la fin. Bossé na ngana ba 5 minutes ebele pour émission ekuyaka ba télé. Omoni câble mère avant d'arriver na palais boy câble mère botu na teso ezanani na bika câble mère avant d'arriver na palais aswa sisi olamba va servir papa a tie mission ya awa biso siko lelo boy kokuya les suspo libanga na yezo kuta emba dans sur place quoi na peso mbote siko zali ngana ebité bato babenga ba câble mère so ba uzaka combien ngana ebike za moi mwasi za moi mbalite ya mwana mwasi kolo kombo oui na yo po yebe na retard so ezali kombo mwana mwasi ne mutayiba oui câble mère na peso mbote mwasi ya pembe câble mère mwasi ya pembe ba bi kombo za ya yo toto kolo kombo eza normal mtomto za kombo na ye moni ngaku tu kombo na lo kweza Miss Girl ne pesa mutu pasi soka bia deviant ou deviant donc ils a passé quoi tika net wa guichet bu nga moko et puis soka bitu babengi babi câble mère za ko mwana mwasi câble za ya mère za mère OK za perte mais ba mi ba pe yibi kombo abon je suis désolé guichet la ndamu la tika c'est la presse maman ya livre ça ba c'est belé ba komi ba tiktokers ko ba ba journaliste okoka ka ateti mo pema yo mto coincé bango tinga te abango bakoki na monte omoni muko msuto vanda na yo awa na lobano nikamona telefone oyibisinga bi guichet nde to sala ba émission na ba YouTube au photos en mitema OK photos en mitema iloko ani kotanga izo servir ngabe pesinga su makasi soko ozali makasi na misalo to sala olemba eza lokola ozali na mobali no ozali na mbongo akomi piaka yo komi misu pala palota libano tala gauche tala droite tango olembo ke nzambe papa mboli mobali azwi osani OK okufa na ngai Sonia zonga okufa na ngai tango boke père pas azwi mbongo mère pas récupérer azwi su mère mususu okufa na ngai yo kufi na ngai okufa na ngai donc la ba chroniqueuse ba kufi na ngai o ba fonctionner ba kufi na ngai mais na TikTok pe kuna basa musala kaka ikina na bien mais ngana kotika YouTube te na kindi kokoti komi koti sana TikTok te nazana YouTube TikTok tozalaka wana moi nasali loko na YouTube moi ndambo na mimi pe na baike na TikTok baike so na bato batiki YouTube ba joueur ba chroniqueuse ba journaliste batiki ko pona ba komba ba TikTokers déjà à part ne ba kokite est-ce que ça peut bien que nous aboye ce qui comme lobela ndikono mo journaliste azaka na poto azaka na kisasa ke ngada na boya na biloko na wana ba kufa na ngai ngana ko lobela ka affaire gola na lo atayo cordon de vaille ngana yo lobelo ndini na vaille na ngaka o cordon te na obwa ko libanga poza cordon na nga ozo kochenga vraiment wana te suki wana. Merci beaucoup tosuki wana ngai na bino tokokuta na mbalasi mama kishela ndambo za na droit ya kubwaka batu mabanga kuna nini te na za ko atalinga na miso mabe nga dongolanga kodanga nga sama mninyo maman Hortense Mokosa Manette na Kikolo ça a été plaisir mes vœux le meilleur à Charlie Luboya comprêtré merci Charlie Luboya Diego Outiti dollar papier mouchoir
ça se passe en billet vert. Et ça l'a plaisir quand je parle de mon ami Diego Outiti en direct de l'Amérique. Merveilleux mon frère. Merci aussi à Boss Vandulu Monadio. N'a pas si bon mot t'es pas ya Boss Vandulu Monadio. Très très fort. Un grand merci. Et puis mes vœux le meilleur, Papi Alphonse. N'a pas si meilleur vœux pas ya Batista. N'a pas si bon Rachid Vakanda. Meilleur vœux mon bof. Na pesi bon pe sous ba merveille na ngai pa ya visionnal capitaine meilleur V à pasteur best qui baki la direct de Kinshasa meilleur V bongo et Papi Alphonse pasteur Papi Alphonse waneza basali nzando na yo kaka mingi boza ibele vraiment meilleur V pa ya papa Eiffel Malonga en direct de Luanda Sol meilleur V et puis Boa Festa Diantado et pas ya l'homme de Dieu bon séjour à Kinshasa le prophète Narcisse Elohim. Donc profite bien de jour na yo. Merveille aussi les réalisateurs extraordinaires. Mikolo zo linga mabanga trop banda bobo ya ngotsa. Si Jandongala. Réalisateur les réalisateur tout nangola na succès. Eyokani. So nazo boire aboye couper ça bino posa ya kuya boyiba. Boya kozwa. Yeto zara depuis ça so iboye bité. Yazali bende tout est kotate atabo tout est kotate boya ba diabo bo sangisa mo pena si j'annonga là encore une fois de plus moi je dis un grand merci à l'Itréo parce que du jour au jour malgré il y a des incompréhensions mais on est toujours ensemble mon frère et ensemble même esprit nous irons toujours loin parce que GSM Production barameza ma casse surtout 2026 na boyo kana na TV bo mona ra oye salam vraiment guichet landam bato balingako na bato batali biso bane bazwa mbote baza lebele te po yo za livre ça te livre vraiment la merci la vienanga américain goloba 6650 veste 7215 chaussures saper ya malunga na kati Amérique vient na pesi mbote oza mokati makambo ya basala misala na bango elamba batikela yo mon vieux américain goloba na pesi mbote vraiment mbote nanga lisusu ekende epa ya Bruno Evaristo et puis na Kinshasa Trésor Konzo bango baza ba manager nanga ya mosala famille mananga mobimba na pesi bino mbote ya bosu mananga Cote mananga na pesi yo coquette mananga mbote joli sasa na pesi yo Hervé mananga garçon de la ville na pesi yo pe Grâce mananga na pesi yo mbote ba nyonso balandi biso mbote na bino mama Hortense na pesi yo mbote mama Hortense mon gros soeur maneti na kikolo na pesi yo mbote na pesi vie nanga ya papi sida ya mbongo na pesi yo mbote vie yo libanga ko raté ote il a ça mon na moi couloir moi marula moi 10 000 la mabo na futa tike na pesi yo mbote mbote na ngai pa ya Liliane Kayembe Tete Kayembe et Sandra Kanku na pesi bino mbote mingi vraiment balobi to za bato Pedro Gabriel na pesi yo mbote si Jandongala mobali ya sérieux mobali ya mulai et le ballon au cordon to pesa nzambe merci kozala na yo eza gu o wapi Kobosani azara mobali ya mwasi moko mobali ya mwasi moko kanezo ke na suka nga na bakomba mwasi wana vraiment tika to mettre pe fe na mamususu mwasi ya paix. Merci bongo na pesi mbote bongo lisusu na rapidement na Dieu merci Kimbango fondation Dieu merci Kimbango merci et mes vœux le meilleur à mon vieux Junior Mabunda en direct de Kinshasa meilleur vœux bongo na papa Franck Boukassa merci beaucoup Nairobi Visor. Encore 365 jours, il y a Roby Visor, avec toujours Cannabis au partenaire éternel. Merci mon vieux, Roby Visor, Aigle, je suis très reconnaissant. Merci à Patoukia Mapena IDPS Mobimba, Lemba Oyi, Patoukia Malimeria Lemba. Bazoboa kana bango bino, mais bazoboa ka bino boye. Bien, misgela osala ngo bien. Touche congolaise. Na pesi bino moté, mola masamba Lemba toujours. Et mon ami Christian Lombi Nyompi, disque dit Christian Lombi Nyompi. En direct de Kinshasa, je vois la personne qu'on appelle Skito Leader, Tsunami, Chiffre Yabakulutu, et ma mère, et à ma grande famille, famille Eta. Vous êtes tellement nombreux, vous avez belé, mais aussi ça paie émission. Tu poses la dernière émission à Salina Guichet Landambo, l'année 2025. On peut s'appeler ma meilleure ville na papa Bouta Misguel artiste, mais c'est les professeurs. Plus de 18 langues
je n'ai jamais vu. Meilleur papa du monde. Monsieur le professeur James Boulevard Adungu, je te salue mon papa et à ma mère aussi. Antoinette Kalama Tonda. Ningezara Tonda, Nepe. Miss Gela Tonda, la maroli Tonda. Nazwa taille à maman. Et puis sa capacité. Ah, voilà, maman Antoinette, je te salue, ma mère, je t'aime beaucoup. Et à bientôt, nous serons ensemble. Bagnès Danga, toute ma famille, je vous salue. Vous avez belé, na pesi non sur ma meilleure vie, puis bonne fête, Nabino, Nyonso, Yuji, super appétit. Je te salue, mon frère, merci, ma meilleure vie, Nabino. Et comme Nabino Bongo, GSM Production. Tozo yebisa nabaike était que année 2026 de fonctionner plus na ba film na ba gag na la Verti télévision bato balinganga pour que s'abonner wana est-ce que n'aura quelques abonnés pour tout la monétisation et ça la biso toujours bien. Alors émission lelo to sele lo beaucoup guichet landambo ça li bato bien vraiment ça li vraiment bato bien. Merci pour nous répondre à l'invitation. Ce qui bato batali biso, ce qui y a reproché Miss Gail, ande to tambole a néonionso. Na ebi ki na zape motu, na ape na bambeba nanga. Mais moi je te permets au moins y bisanga berer nanga. Miss Gail parti nini oyo afalia ki to azara mabe na nini. Bon, nga na par nanga gisho la nam na monité. So na moni na koloba. Ah bon? Mais en 2025, dès que tu travailles, na moni na mté. Ah bon? So en 2026, dès que tu as ma bé, na ko rappeler. Ah bon? Vraiment. Ah, pourquoi je le fais? Parce que au moins bah tu nous bah jijaka bah ta musique. Dès que mon la musique a ebi na été. Y on a jijaki bon, le gars yo pose à mamba bala bala, ozara na batutu. Peut-être comme ça peut maloba ya ba ike ou ba jima kapona pona ngai. Ba ike ou ba jima kapona musique bino batu moni remarque. So moni remarque pande qu'on a approché solo la naie. Et vous les canangos. Remarque qu'ils ont éternel. Tu ne pas pour ça, peut-être à ça là qui a mot à précipiter qui les cambous mou bouilli. Ce qui est au monique, vous appelez à moi boania ou colo à Pessarabiso. Voilà. Benga moninga solo la naie. So solina et qui est dans la miable qui est beau, qui est dans mon abarisu, tout ça là, tout ça, ça vous allez. Ça la vraiment ma vie. Tout boya ranki, tout ce que tambula sika, tout ce qui kimia na Angola mobimba, na monde na biso ya. Ba chroniqueur na ba chroniqueuse. OK, monde média. Monde la biso média na kuna pe na ngambo ya ba TikTok na lo ba moi bien témoin le mosala ba TikTokeuse. Wana na lobi ba ngambo nyonso bato na théâtre, bato na ba église, ma famille pe so boza ba ranking to bumisa yango et kende malamu. Na mona ko bisa sur livre na bi continuer na bato na yo. Maintenant pour cette année le comme on a souka boé, tout le monde toque une émission pour en imposer une émission il y a fin de l'année. Voilà, y on toque non boé. Ça cadeau à fin de l'année. Ngana boité que basala qui me basala qui boité. Basala qui boité po yo yaki kala liboso na ngai. Batila mo na pesi maître Moussa Mbote, li sopé lito ya mokonzi ya fait rigola. Na pesi mon vieux fiston Mambote, Mbote na yo lisusu. Message na nga suka eza epa ya Laura Sokoko to aussi ça 2025. Ya Laura Sokoko futela ma billet na ki de concert ya Ferrigola. Accord Arena. Accord Arena na posana zanakati. Passeport pe de kota ba cacher trop, ça problème. Tonda, monsieur Tonda. Na nga mususu skola. OK. Ya sikala na zumba tate. Il y a Laurent Sokoko. Ma partenaire, nous sommes bébé biso Karan année Oyo. Vraiment. Année à Sika Oyo Banda Oyo. C'est Laurent Sokoko. La Lucie. Il y a Laurent qui dit ça. Il y a Laurent Sokoko. Il y a Laurent Sokoko. Mutambo. Maman s'en a bien à Tambo Mvoado. OK. Il y a Laurent Sokoko Mvoado. Na la posa iPhone te pour nazana. Et na la posa au foot na billet na qui la concert la faire rigola. Alors, je lançais, d'abord lancer message rapidement et pas y a partenaire, puis bateau ba soutenir ba artiste, ba homme ya média le roi biso ba oyo, bateau ba ça m'a bien, ba mérité, faut ba zo apoyo na bino. Nangola tout ça ba pas très belé chez Landam. On a fini cette année na Belfort na biso to kakatani mingi.
alors que tous na bato qui sasa to ba artiste qui sasa boka mabanga ba patron belé ba Angola alors so ibo pesi biso maboko coup de pouce na bino to sala koleka auto sali na yebi ke bandeko bayaki ba de le valoriser ki musala basala ki mambo esengela makité basisi mo ba valeur musala na biso mais biso to prendre conscience peut to sala na modernisation toujours mériter appui na bino en tout cas message sur commis vous êtes belé na rotanga ba komba ba touté ben oui les Gabonais c'est le fantôme qui sourit aux na Brésil en tout cas na eu message sur commis au ça quelque chose grand frère bo calculer biso et ça biso bien yonjika sur les bembe na pesi opembo te si gozali so bo calculer biso et ça biso ka bien vous êtes belé parlons du sang touche les guerriers na pesi ombote vondo ya mboka Pablo Kini donc 10 jours de kendeke ba patron pena boza mo ebele botala pe cannabis et ça la biso toujours bien tu toujours ya ko senga raté parce que entourage pe bato boza na bango ba betara ngo 12 ba comme ça ngo 12 or que biso dia ba 16 PA ba 32 voilà donc ça sert à rien à quoi sert bon yo betara bande ko na yo 12 et pas ba patron pour yo gagner ni vino commune ni ça rende été ya bino to tika mabenyo so ya 2025 2026 to ça mambasika biso so pour la défense à drapeau merci beaucoup banane wazumbo te sous rapide pour tout aussi ça biso boutique mon ami personnel est sa boutique bare boya bosomba bilamba ya malambo mamo balinga ola chabana bien ko balinga ola chabana sangana yaka ipatance ya boutique adresse eza moko en diagonale ya Sanato bar biso lingi mwelo kwa malili na ex Martusha tansi ndia kwa mukulu na tout ça na ndeni. Merci la grande famille, c'était comme ça l'émission Awabiso présentée par Georges Chimba, l'homme de Awabiso, Miss Guel artiste. Tous qui invités comme Guichet, Landamo, tout ça bien, Nancy Recépé, Sibino, merci na baïnion, so balingarabiso, pe balandarabiso. Beau aimer, beau commenter, beau partager. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Merci. Merci. Ciao. Ciao.